Bien aimé, et ça moment de réflexion. Et ça moment de réflexion. S'il vous plaît, et ça moment de réflexion. Un jour, nous tous nous passerons, ça arrivera que nous passer dans un moment où ça fait mal. Aujourd'hui, maman Lili doit rester. Un jour, pour Kangaki Libala, nous pouvons se séparer à côté, si ce n'était la mort. Comme ta parole le dit, voilà pourquoi nous enlevons cet agneau au nom de Jésus-Christ et nous rendons notre maman Lili au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous te rendons des actions de grâce parce que c'est toi qui lui as permis qu'elle soit ainsi. Nous prions Seigneur officiellement dans le nom de Jésus-Christ que ta servante, ta fille Lili est devenue libre. Elle doit commencer une nouvelle vie. Nous déclarons et nous avons... message na oposa bana oyisa bango kaka nzambe mutu apesaki biso Guimario ye mutu azwi ye tokoti kokondane nzambe te parce que nzambe nde aza mokolo na biso mutu asala biso eza nzambe courage na famille na ye mais condoléances ebele na famille na ye donc nzambe vraiment a fortifié bango parce que nayebi ke eza facilité mpona bango liwa ya Guimario te yoni ete ingebele pour Guimario za mutu toliaki na ensemble tozaki na ensemble azaki lokwa biso soki lelo Guimario alali boye c'est les anzana na biso biso tokende biso mutotikali il faut se préparer toyeba ko to elakisi ngai kaka ke ndenge Guimario ke lelo lobi ekozalanga lobi ekozala ndeko mosusu alors nami bongama na lukaka déjà na bongisa relation na ngai na nzambe. Merci beaucoup mais tout le monde ndeba comédie belé ba ete ndenge za la matanga isa dira ngape la moni ndenge ba comédie belé ba ye ba o ba ete peut-être bazana misala peut-être ba ke otala pe ndeko na biso Diana obela peut-être ba ke otala pe makambo mosusu mais en réalité tout ça peut belé toye souvenir note kana ngota la kati ya groupe mwembe ko jeter na ebike moi si ndende mtu azana ba réalité azana ba vérité mtu ko yebisa bino abanda ko kipe tote mais nga na ebi makambo na te na ebi te so bana ko kipe to bana ko kipe te na oyoka kande na oyoka mo lelo azo kende liwa na ete yoni liwa nyonso mutu nyonso ete yaka batu nzamba pesa nga makasi apesa biso nyonso makasi ya kosala malamu kotika mabe po toyebi te Guimario abeli mingi te touti kosoana Guimario pas même 3 mois nayoka bana babeyanga na réseaux sociaux mama tala Guimario ndenge akomi ça fait mal. Merci beaucoup. Merci. Ici Double Kick, le maître de double de main. On se retrouve. On va danser, on va chanter. Le dimanche 5 septembre, enfin. Faites-vous vacciner et retrouvons-nous le dimanche 5. Ça se passe à Café Musique sur le boulevard du 30 juin. Venez tous amener les autres. Paul Obambi. La photo. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa sous
Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betou e baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est John Masquer. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Viendra le moment du témoignage. Il y aura juste quelques 2 ou 3 témoignages. Après les témoignages, il y aura quelques minutes d'exhortation par l'apôtre Emmanuel toujours. Après cela, nous passerons au dépôt des gerbes de fleurs. Après le dépôt des gerbes de fleurs plutôt, viendra un moment des émotions, ça sera une prière pour le pasteur. L'apôtre Magnan priera pour la femme. Ça sera une cérémonie de séparation avec son mari. Après cela, l'assistance de ses maîtres. Et nous prions à nos amis de la presse de laisser un peu l'espace afin que nous se basons dans ce moment. Pasteur Imarioté, artiste. nayebi ke toye na esika ya matanga eza na mposa to garder seulement une minute de silence pour son honneur. Seigneur, topesi yo merci topamboli yo mpona circonstance oyo yo nde un jour odesidaki mwana na yo Guy Mario aya na mokili oyo yo mpe oyo sepeli ete Guy Mario azonga lisusu epa na yo yango biso tolobi merci topambolise kombo na yo malgré na mosuni eza pasi na mitema na biso me kasi tomisukisaki mpona koloba ete oyo nzambe apesaki ye moko nzambe azwi yango tokotika circonstance oyo Pasteur qui va nous quitter Guy Mario. Pasteur Guy Mario octobre 1968. Nous avons précisé 4e pouvoir. Père et Marie-Thérèse. Marié à Madame Lélie et père d'une grande famille. Pasteur Guy Mario est né dans une famille de 4 personnes. Il est l'aîné. Il nous a quitté le 16 8 2021 5 heures dans l'hôpital de TVSC médical en Guéringué. Il a fait ses études en 1982, il fut un écolier à l'EP Kimbushi. En 1989, il a fait l'étude. En 1989, il a fait l'étude humanitaire à l'Institut Kimbushi. En 1990-1995, il a fait l'étude supérieure à l'UNIKIN, sous une faculté de sciences économiques. Il avait suivi une formation théologique du Saint-Esprit. Il a commencé son ministère pastoral à l'Angola au sein de l'église Orem. Pasteur Guy Mario, il était un artiste dramatique, un théâtral. Il a travaillé avec Sans Souci pendant plusieurs années et après il rejoint le groupe théâtral Moulin de Gauche. Azalaki prise en charge dans l'hôpital et pas après la maman Olive ou Azalaki première dame dans Nino Eleki. Pour ce qui est une fois de plus merci.
santé azongaki na ndako. Après cela santé rechitaki lisusu. Guy Mario a bénéficié de l'assistance aussi de ses collègues artistes. Peut-être Mingi de Lukaka Kolobate. Les artistes ont défilé. Nous félicitons d'abord sa femme. Pona Kokeni, Toyebi Mobali Abeli, Nadine Natawana, moi ça zaki toujours Topeni ya Mobali Naye. Tosengi, Nakoko na biso Vanina Guima ya Musala, Tosengi na Maman Lili, merci Mingi. Tosengi également merci na Wandeko ya presse, Obayaki, pendant temps on est malade pour accompagner Bisco. On a l'association ANTPC, dont je suis le secrétaire général, présidé par le président Massoumou. J'ai été délégué pour rendre Ndekonabiso visite et puis laisser un petit rien. Il y a Biso association, même l'unité et le propos de ça, tous qui ensemble dans Ndekonabiso. Il y a eu des anciens du groupe Boulomekos qui ont défilé. Il y a eu tant de personnes, Bandeko Poto, Obasunga qui paie merci. Je remercie également Ndeko Abeda Assou. Il y a qui peut azoki de copains à Azok sur son hôpital, mais Dieu en a décidé autrement. Nous allons à titre de changer. Nous remercions également l'évangéliste Kaboudou Alessa. Le pendant malade naé, Atika qui est pété, Azalaki tout le temps naé, Pétango Atiki Biso, il a délégué, il a réussi la famille, Atika quitté, a soutenu Makasi, Nabandeko Mingi. Sur ce, nous allons passer au témoignage. Pour le moment, nous avons témoigné parce que la Vadina est le quartier moteur. Mais il y a un parti en Galien, parce que parce que on avait dit dans le pasteur on a dit que ça pasteur artiste tout Nama Lili ils ont dit bien après pasteur Guima mais bien mais que vivre bien même ça en tout cas témoignage à mon président Alain Kayebe qui a beaucoup soutenu le président Kayebe. Merci beaucoup. Guy Mario azalaki moko na biso na kati ya groupe de gauche. Guy Mario azalaki pasteur oya solo ezalaki na théâtre te. Otoza batu mabe malamu mpe ezanga ate. Guy Mario azalaki wana etake vice-présidente na temps wana soki nga na sidiki Guy Mario azalaki komona benginga Naomi boye te fo kozalaka motema monene kozalaka kanda te donc Guy Mario azalaki bongo soki obengi ye na kati ya siège akotanga naza na réunion Guy Mario akolinga te ayebisinga Naomi na mokolo ki mokolo nano ya libanda awa te nga na mokonzi ozokota okomona naza pasteur non na libanda awa te nga na lobi ozokota bandeko okomona ki pasteur na ye amikitisi akoti pe peut-être aussi ici maman Naomi pardon nga na linga etufuma te na fandi libanda d'accord va libanda penza mpona kozwa problème lokuta mabe natikala koyoka te ke Guy Mario asali boye to Guy Mario ake komela boye to asali bonde bamsu ase maskal basalaka ba hypocrisie wana me Guy Mario te azalaki vraiment soki abimi na siège azongi epai na ye lobana banzela mais na biso boye koyeba te ke Guy Mario abanda kosala mabe donc azalaki mutu mabe pe ezangaki te mais oyo nga nazoloba Guy Mario azalaki kopesanga baconseil mingi et puis soki likambo botuna nano boyebisa Guy Mario soki likambo il faut aizonisa mutu bokende epai ya mokonzi donc Guy Mario azalaki mutu boko abanda koloba pe mingi te abanda koloba nika moke donc bongo soki aye te na bandi kogangela ye mais na respectake mokolo abino mama na eza na réseau limbisanga lobi na koya avant donc ezosala vraiment passe merci beaucoup
c'était pas mon papa quand il y a théâtre, mais il était mon papa même. Il a parlé de conseiller. Alors qui pasteur pour il y a solo accompagné qui est là-bas. Rendez-vous, nous sommes pour ça la même dans l'église, nous avons interprété. Mais quand on a papa malade, pas qui est malade, vraiment je pleure moi dedans. La vie ça qui était semaine. Et puis comment le papa n'a cercle j'ai vu dans la Mopimba et puis ils ont soutenu au Yamato la carrière artistique dans la ici. Bon, quand je le voyais, mon ami me construisait souvent. Par papa, qui m'a eu à me contrôler, qui m'a eu à ta parole, ma carte à ton clavito, en train de ma capassole. Mon yon me goûte dans la tête, qui m'a eu à la carte ma capassole. Mais je pleure aujourd'hui, non, mon abattoir, même la victoire, mon béco, c'était puis là-bas. Je n'arrive pas à parler, merci. Comprenez? Bien aimé, et ça moment de réflexion. Nalingui, et ça moment de réflexion. S'il vous plaît, et ça moment de réflexion. Un jour, nous tous nous passerons, ça irréférera que tout passer dans un moment où ça fait mal. Aujourd'hui, Maman Lili doit rester seule. Je représente l'église, centre de réveil spirituel de pasteur l'évangéliste Kapinji Walesa, qui m'a mandaté tant qu'un responsable pour que nous précédons à cette cérémonie. Un jour, dans ses mains, c'était Guy Mario qui faisait entrer ce bal. Mais aujourd'hui, c'est l'éternel Dieu qui a voulu qu'elle soit ainsi. Il nous a donné le pouvoir, l'autorité, afin que Oto Kandi Nase et Kangami Nalikolo, Oto Fungoni Nase et Fungwami Nikolo. Yango, Nalingi Tosambela. Tosambela, pendant que Tolingi de rendre notre sœur, Maman Lili, libre officiellement, qu'elle doit commencer une nouvelle vie. Elle peut aussi se marier, et marier, c'est officiellement, la Bible le recommande. Je sais que c'est douloureux, maman. Je sais que papa Simba Yawa, Simba. Je sais que ce sont des moments tellement douloureux, mais nous voulons qu'on n'a pas le choix. Un jour, pour Kangaki Libala, on pourra se séparer en côté, si ce n'est que la mort. Comme ta parole le dit, voilà pourquoi nous enlevons cet agneau au nom de Jésus-Christ et nous rendons notre maman Lili libre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous te rendons des actions de grâce parce que c'est toi qui as permis qu'elle soit ainsi. Nous prions Seigneur officiellement dans le nom de Jésus-Christ que ta servante, ta fille Lili est devenue libre. Elle doit commencer une nouvelle vie. Nous déclarons et nous accompagnons ta parole qui dit elle peut se remarier. Officiellement, elle est libre. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Guy Mario accueilli, toujours éthique à un cimetière, et ça la bonne. Et ça passe. Séparation, moi, c'est mon bal sur le cabane, tam sur mon araya leki. Mais il y a mon koufa, au mon souté, ça passe. Les loyaux, bande quoi, belé, basole la Guy Mario, yo zaki tan belé naie. Est-ce que ça a moi va souvenir, aux besoins raisonner, aux regretter par rapport à la carrière naie naie? Nazo regretter belé parce que ça qui moutou moi bana opianga ba conseil belé et puis ça moutou ça très proche nanga to bana obetane makasi. Vraiment ce qui m'a bezali bana zonsanga. Abana opesanga to lipesa. Soki lelo ba bazolo ba ke président Muyombe gauche azaki au moins na ba problème naie aki parayete yo za na kati ya groupe okolo banini pona za na kati ya groupe Muyombe gauche te. Na ebi ke moi sinende mtu azana ba réalité azana ba vérité mtu ko yebisa bino abanda ko kipe tote
mais nga nayebi makambo wana te nayebi te so bana okipe to bana okipe te na oyoka kande na oyoka bo lelo azokende liwa na ete yoni liwa nyonso mutu nyonso ete yaka bato nzambe apesanga makasi apesa biso nyonso makasi ya kosala malamu kotika mabe mpo toyebi te Guimaro abeli mingi te touti kosola na Guimaro pas même 3 mois nayoka bana babeyanga na réseaux sociaux mama tala Guimaro ndenge akomi ça fait mal. Merci beaucoup, courage. Merci, je vous en prie. Bon, ngai na solo bake Guimaro ngana eto solo la ki 4 mois te ba 2-3 mois boy dans bonne santé et après na mona kaka Guimaro na eta wana komaki le to ça la 4e mois 9e mois donc na pas meilleur non Guimaro kalate kalate voyez matanga c'est vrai na place matanga ba polémique za la peut-être mais il faut vraiment tout vous poser parce que tout le monde y va réaction ba tout ça bazar actuellement la gauche comment on est une décofifi voilà c'est la maman Naomi wana bi voilà déconane décofifi ça la maman Naomi wana bi voilà ça m'a été ya na ebisa ona katio maloba so na lobi na katia na kosi au moins éducation uta araba parents mutu na mutu azana éducation na ye ya liboso ngana linga polémique te mutu wana otangi kombo wana je regrette ezana bato ngas au moins to na place des artistes ngana yebela ka place wana na kwa wana ateka ba mishwar ya mike abandi ko solo na ngama mama na mimi mama bon aza mutu na finga ete na sala ye mabete babituma mususu tango zo bundango il faut ça na molimo pour comprendre mu bitumba wana za ndeni mutu logola yeso ko lo bande wana je regrette ngana zula ke place wana mais na linga polémique te on lo wana groupe amulombe go c'est vrai mais biso to linga to ba vérité ni nango sala ke lo groupe amulombe vérité lo ma ebele biloko ngo loko le salama elaba maki kala comme déjà malili pona oliango malili kitote donc c'est tinti na zongla sima mbwana bonjour papa Guimaro akei wazaki collègue na yo pe na groupe Muyombe Gauche liwa na ye pona yo esali yo liwa na ye pona ngai ebisi ngai kaka na mibongisa parce que eye nga na ebitango te na ebi ngonga te je ne pense pas que Guimaro asatandaki na liwa ayebaki asobela akoki pe kobika na ye donc asatandaki na ye na liwa te alors elakisi ngai kaka ke ndenge Guimaro ke lelo lobi ekokozalanga lobi ekozala ndeko mosusu alors namibongama nalukaka déjà nabongisa relation na ngai na Nzambe. Merci beaucoup mais tomono ndiye ba comédie belé ba ete ndenge ezala matanga eza dira quoi ngape na moni ndiye ba comédie belé ba ye ba o ba ete peut-être bazana misala peut-être ba ke otala pe ndeko na biso Diana obela peut-être ba ke otala pe makambo mosusu mais en réalité tout ça peut belé toye souvenir notre kana ngoya Guimaro ngana tikala o jouer na été aza ancien ya Muyombe Gauche mais ngana zwa chance wana te rejouer na ye souvenir na tikali nango eza kaka que na motanga muke o azaki maladi nazwaki temps ya kosala connaissance na ye na mwasi na ye na bana na ye donc bon souvenir na tikala nango akufi na bonzambe parce que muto nyonso tu ayebi Yesu oyo yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ayebi ke liwa ezali etant azobela tant tozokende kuna kosala prière ye pa azobondela na biso na comprendre mama okoloba ke akufi na bonzambe fierté nanga pe sengo nanga yango wana. Merci beaucoup. De rien papa. Guimaro akei yoza parmi artistes oyo bosali na théâtre na groupe Muyombe Gauche ezo sala oboni lelo tozoketika déjà entre ciel et terre. Papa, eza facilité pour la biso. Ezo sala pasi. Compère de moto quoi Guimaro. Pour on a travaillé na plus de 10 ans. Donc on combat qui ndeko pour la biso. Donc aza qui pele pour la biso, eza facilité. Eza ma facilité. Message ngolo ba na famille na yo pe bazo que ça m'a passé lelo na mwasi na. Bon,
message na opesa bango oyisa bango kaka nzambe mutu apesaki biso Guy Mario ye mutu azwi ye tokoki kokondane nzambe te parce que nzambe nde aza mokolo na biso mutu asala biso eza nzambe courage na famille na ye mais condoléances ebei na famille na ye donc nzambe vraiment a fortifié bango parce que nayebi ke eza facilité mpona bango liwa ya Guy Mario ete yoni ete ingebele po Guy Mario za mutu toliaki na ensemble tozaki na ensemble azaki lokwa biso soki lelo Guy Mario alali boye seke eza nzela na biso biso tokokende biso mutu totikali il faut se préparer toyeba nzambe et puis toza malamu na bato. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, je suis là en direct des places de Victoire. Toujours dans l'obsèque, il y a Ndeko Nabiso, frère Nabiso, Guy Mario plutôt. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui nous suit. Donc, c'est vrai, Toza Batou, Totika Kosala Naramabe, parce que Bissonios Tokokufa, Bissonios Tokozalate. Donc, on est en direct sur Elenga Congo Télévision. Merci beaucoup à la joie Amado Pichuna, Azolelana comédien. Merci à Yuyu Kabwiku, Hervé Ndongo et pourquoi pas Bruno Celio, Brengiloa. Merci à Alain Sokoto. Mais je suis avec les comédiens. Kaloudji, bonjour. Ouais, Mathieu Bosch, bonjour. Grand frère Nayo Guy Mario Akei, et ça la ouais, hier, tout ça là qui est banane à putain maladie. Nous avons qui parmi les assister na palais et 10 jours à Koufaki. Nous avons qui na mort il y a 50 nga kaka na moi dizaine bato ba groupe malgré maman se belé ba sundola ki mais nga nazala ki et puis le loza journée ko rebimi to ke tika ina nda kuna malili et nda kuna ya na lilita quoi donc to moni ba comédien belé ba ete makambo comment passi Mathieu Bosch au moni ba comédien ba kabola ba o basala ranzonzing basala quoi spécial ba o basala ranzonzing ite ne ba négligeaka au moni na muto basala ranzonzing na muto basala ranzonzing te do saka boulot moko donc tu as moni ba bayete parce que ba lobaki na nga clair que groupe ya muyombe gauche bango basala ranzonzing ite bango basangana na batute yango pe makamuna bango to kokota te alors babosana ke to ba humain les zui bango le pe ko za batu mususu to souhaiter te da bolingo ifezala ba comédie ba tika vraiment ba comparaison wana ba ko kabwana wana na ko sala nzonzi so sala nzonzi no comme spécial to da marana Jésus et a bongote Guy Mario ba négligé pas ma collègue mususu po a sala nzonzi ki te selon bango donc vraiment na déplorer na comportement wana. Merci beaucoup bande ko pe ba otala ba te bele ba otala nga na bi ke sida bile le koko soit que c'est de Londres ah on est là et puis mon papa Rosabelle Nzambi Gilles Kasongo BBC Lukamba bani Olobi ba Mireille Kaso Sengo ba Rosette la Porsche donc vraiment bolingo réunir quatre tout ensemble. Merci beaucoup.